L'indéfini qui définit les choses non définies par la science humaine. Nzambe Amakamba Minene. Yeleo Zamba baka compliqué o papa. Yel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 e papa. Papa na kimayo wape, papa na batama yo wape papa. Ebisiko zwanga somo pona kimayo yeso yo. Na bengo kakanzamba baka rompige. Soki na kimi na mai yeso yo. Na komi bile ya bambisi zambe na ngai. Wananga na kimi na zamba yeso yo na kokuta balio bakolianga yesu na ngai. Yango na kimi pa na yo. Yo nde zamba baka kompige. Makambo nyoso sala yeso yo elekela kaka bato nzambe na ngai. Lazalo wakufe bato baleli bakanisi makambo nyoso esili. Aleka komplike tango ya koti makambo yo. Abimi molonge, abimi mosekwi, abimi molonge. Likambo nini elekela kanzambo yo makambo nyoso sala yeso yo elekela kaka bato nzambe na ngai. Anzambo yo obikisa babele, osekisa bakufe. Alongola zodi na ngao analizanga na babebe babo amba bidede goga na baba. Meshake na koma yesu na ngai minga nga balobi pona bango esutio. Na bela kizambo ya sala makambe kamisaka bato akoma mobali monene o. Il est le Dieu des cas compliqués o papa. Na benga yo na kombo nini yeso yo. Awa mokili nyonso benga yo ba kombo nyonso mokili. Na bengo kaka nzamba baka compliqué o. Po esale na nyonso. Bonne année 2018. Je te souhaite 12 mois de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de succès, 8760 heures de santé, 725 600 minutes de chance, d'amour. Meilleurs vœux pour 2018. Je te souhaite une excellente année. Une année à ton image, pleine de générosité, remplie de joie, de bonheur, de succès et une santé de fer. Que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, qu'il soit éclairé par la lueur de l'amour et l'étincelle de l'amitié. Bonjour, bonsoir, na Ernest Ozul Bakuya Kolananga o abino Christelle Rose Bufungu mamu meilleur vœu na bino so obuzana depuis monde entier donc quand de Tolobaka docteur son bazola na biso traverser elle nous suivi mon papa Asika. Merci na confiance na attention vous continuer toujours copier sa biso comme musala Toloba milité quand de tozana toujours pour ko s'appelle Sabino Leon na bino na bengena ni opandisango agent marketing, leader, donc à ebele parce que ba place minga na kenda na kuta na nae na mbebino Charlie Balaka tokosola moi muke moi eza muke mais tokosola eza ebele tozongo skota mingi te par rapport à makambo de ka aona monde musical na biso tokosala pe bilan ya année 2017. Musique est tellement ndeni mbutu ezalaki côté kuna retirade côté kuna wera sana ko ya Kinshasa te ba okanga côté kuna jibe na ba simba te côté kuna Kofi donc ba ezalaki moi muke ebele na 2017 alors il le cas expert côté ma musique to solana muke apesa biso ba point de vue na zo pesa Jean Boté. Bonjour Charles. Bonjour Christelle, bonjour Batutu Bazota la biso partout dans le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, biso ba chrétien, tolobaka shalom, c'est-à-dire na pesi bango mbote na tous les quatre coins il y a monde baza kota la biso. Voilà. Voilà, meilleur vœu. Merci réciprocité ezala na ve au pesinga autant plus que non nazarana beaucoup d'estime et panayo. À chaque fois que nous organisons une manifestation à Bengsako, tu as toujours répondu présente. Gratitude wana tango yebsinga keno ozana besoin peut-être ya kozwa moi ba analyse nanga
étant que expert en musique, étant que manager, producteur, impresario. Donc, j'ai dit affirmatif. Je vais répondre na micro nayo. Donc, voilà. Voilà, Charlie Balaka, en tant qu'expert en musique, on met vraiment dans le monde de la musique autour parce que tant que banaki musique là, on a aussi mis micro mais quand c'est le moment que bref parcours notre Charlie Balaka musique à banan parce que mingi baebeli Charlie Balaka na wenge maison mère. Tout ça c'est bref parcours no baeto que Charlie Balaka à banan petit lelo azawat. Bon, c'est bien. Tu peux avoir raison, Rolobako. Il y a un début à Wenge Maison Mère, oui. Mais avant Maison Mère, nous avons un parcours, il y a un moulaï koleka, kout koleka. Dans le sens que nous, nous avons une université pour la musique. Nous avons une musique trop jeune en 1992. C'est-à-dire que l'année où on a décroché le diplôme, nous avons une musique, donc on a même université. Bon, j'ai fait une kin et puis on a arrêté. Nous avons une 92 dans Zaïko famille. Non, très bientôt là nous allons droit puisque moi ma vision sur les aya pour ça slamalek donc il faut matière grise et zalatamutu. Donc disons je disais que na bani musique en 1992 na Zaïko famille day na koti wenge d'une manière officielle na 94. Bon na kota rapena wenge d'ensemble na wenge musique tout terrain 4x4 bon chic bon genre. Bon, quand on a wenge, ezalaki vena wenge tenga la zalaka nde installateur. On a eu la formation de son na studio Selike ezalaka na Kasavu na Faradje, croisement venu Faradje na Gambela. Et c'est qu'on a eu la musique. Alors on a comme installateur il y a maison Fano. À chaque fois wenge na bandeli. Ceux qui balinga beta concert bazako louer instrument Fano. Alors, on a arrangé l'instrument, on a obligé de faire un concert à Wenge. À cette époque-là, je me rappelle, tu as chaque samedi vis-à-vis. Wenge venait à Makaba, Wira, Jibé, Dolph, Blaise Boula, Alain Pella, Robert Nkokota, Maître Fikare, Patient Koussangila, donc Batouana Nyos, Alimbonda. Emilia, oui, Emilia Zalaki fait déjà, Emilia Zalaki déjà. Donc, Tozako Bita na vis-à-vis. Et puis, dans 97, c'était la dislocation de Wenge. Biso Toza Bato participant à toute dernière réunion à Wenge. Réunion. Toute dernière, c'est-à-dire conflit, on les aura déjà 2 ans. À partir, il y a sorti album, il y a Jibem Piana, Feu de l'amour, voilà. Conflit Kabona déjà Wenge comment qui va au Japon, on a bana Mindele. Bon, biso toi qui va naître, puis on ne faisait même pas partir de Wenge, mais tout ça qui va tuer à Wenge. Toute dernière réunion où il y a Wenge, ezaka na Sand City en face à Ipen et Simba quitté tous les Wenge men ba quitté na salon Lubumbashi. Na salon Lubumbashi wana incompréhension ezaki makasi comme écouter na niveau Bitumba. Blaise Boula et Weranson. Puisque Blaise Boula tenait à ce que Weranson, Didier Marcel, Adolphe Dominguez, ceux qui balingi ba zonga Wenge ba la lettre et réintégration. Alors babiloko ça c'est vraiment une longue histoire. Mkoloro yambanga mingi pona makama Wenge, lokola naza muto nazo chance ya ko participer tant jiba beta du confinement ça le beta que maréchal ngana longwe Wenge et que tout le monde na salle balanda jibe to ko sala ngo émission mo bimba mais lelo eza moi parcours na nazo beta kaka. Tosali maison mère et puis maison mère tosali ango na bandenge moko avec beaucoup de difficultés. Il y a une émission de photo préparée bien puisque na robeto le même li solo il y a premier concert ya Wenge maison mère et betama puisque ba organiser concert wana isa puis Roger Ibuna muta organiser premier concert ya Wenge. Oso comprendre ngam na yaka na instrument pour sangena za instrument na fano muta ko beta même solo jour wana na Wenge azala kati muta beta drum pe papi ka kolete cha et mama ka batu misatu Adolphe Wera et faire azoye mazo boka animation premier concert au Marie Paul à côté na 4h du matin. Oso comprendre donc wana za li solo mo to préparer une émission spéciale pour nous rappeler c'est-à-dire ekozala Évangile Wenge selon Charlie Balaka. Puisque moni Wenge zanzete ba branche eza ebele. Moto na moto ko beta lisolo na ya Wenge na ndenge. Moni Papi le Prince okoro yambe pa betelo lisolo maison mère na ndenge na ye. Ngape na ko betelo lisolo ya Wenge ndenge na viva ki ndenge kabona ki ndenge ni to sala maison mère ndenge ni premier concert salamaki ndenge ni ki jabronda uta na mikili a elibiso japonais na shula imwane voloko ndenge ni shula ibabunda na JDT shula ya silika finga biso nyoso alongwa na ye do ba
masolo wana nyonso tobeta yango bref na continuer parcours nanga. Après 97 tosali maison mère. Ça pas tenu pour tozaki na deux sortes ya administration oyo ezaki gérée par Elliot na ba mikolo na biso neti ba gouverneur bible sur le follow Zolan Tsafu ba Cap Diora ba Dengos biso pe tozaki lokola administration numéro 2 tozaka na ba lokola ba Didier Dimenene ba Dede Amoli ba jeune ya âge na biso. Alors biso tozako se sentir pena considérer makasité na wenge. Tango Adolphe Dominguez va bébani na Weranson, Adolphe Akio Sala Wenge Tonia, biso on était obligé à soutenir Adolphe Dominguez qui était en Europe. Biso totikal awa, ndeto bandi ko recruter ba musiciens to vendre structure et je suis le premier ya roleka na télévision pour annoncer le départ d'Adolphe Dominguez et création de Wenge Musique à maison mère d'Adolphe Dominguez. Wana kutu kombo Tonia yena noté. Wana Adolphe na poto. Donc bref, tout ça dit Tonia na 2000 ans, 2001. Après une année et demie comme ça, 2 ans, ngai na masananga salakanchwa mtwa Kombo Didier Lacoste. Awutaki na poto aye ko intégrer Tonia to sali pe album wana est créé polémique entre Lacoste et Adolphe Dominguez par rapport à nzembo inspiration et zo ki succès ko le nzembo ya Adolphe Dominguez. Rivalité wana comme lokola Adolphe na Lacoste ba comme ko wela orchestre. Nga Didier Lacoste c'est mon ami d'enfance. To botama presque ensemble, to tangi ensemble, to zara presque même nga na mukolo na quelques mois. Mais c'est mon ami donc d'enfance. Et puis to zaro za la peka biso imbale. So otay même premier clip na inspiration sala to tourna nga na ye. Na kan luka nga na bimaka passer na clip wana. Et ko sala ke no sa pas teni Adolphe Dominguez aye ko bengana Didier Lacoste. Didier Lacoste azovana na 18 parcelles na ma campagne ayoko benga ngalo bi Charlie yaka noki na parler na yo kote Didier Lacoste azolela mabe na se ngabi mtwa Kombo nini boye nana kufi mama ou bien papa ote Adolphe benga ninga na orchestre ndenge za boye Charlie to que no ntika ngaka epa ya wera ngana zozonga na maison mère ngabi papa wera oto utu ko attaquer kaka semaine passée na TV ngakutu bana Tchétchénie ba série bana Tchétchénie ba Mike bakani na nganga bayibisanga ba okatanga lokolo do biso ki Charlie aye kaka ba okatanga libolongo na vanda kaka wana na bandi ko bondela Didier Lacoste ko lela te to keneka ke pa ya wera ngabi me wera za na poto azobeta kuna Zénith to ko bondela ndenge nini to koti na voiture ne to zunzela kaka ya Delvo Ipen monga fula tito yeko soka awe pa masa na biso moko bijou bo fasa c'est notre ami Bibo bato ba ebie to solo liwana Didier Lacoste azolela kaka azolela ngana papa alela trop Didier Lacoste azaka trop sensible il y a ta choc à moi na quoi yo azuma dérangement Didier Lacoste alela et puis Didier Lacoste dernièrement maman nanga kufaka Didier Lacoste kaka non maman avant maman nanga kufa maman nanga kutabela te maman nanga zaki hospitalisé na yé hôpital Didier Lacoste la ninga hôpital pour hôpital ma yokutaka maman ndenge bazako traiter a banda kolela na kati hôpital Saint-Joseph na papa na biso kuté pesa ye somo donc azaka trop sensible à supporter donc maya miso kitake facilement a ganga pe ya kolela toye awa to planifier bon il faut que ngai pa ya Weranson na avenue de la Paix na ma campagne na palais Weransonique na butu wana pe toye ti e pa ya Weranson to koti wana la te nandaka Weranson bana Tchétchénie bazara te bana Tchétchénie bazara na bandala et puis na butu makasi to mata mutayeba te to kotaka bo Didier Lacoste na moni mampata koya na se mama nini nazongi mouvement na yoko fuka mele yana nga wera nazonga ka mouvement nga sikoyo ezesala nga somo nazobanga mbala moko mampata zo téléphone abengi wera abi ya Noël awa Lacoste ye na palais azolela yoka oyo azolela wana Lacoste azolela nini calme yeba calme Lacoste je passe izo wera président mbuta muka mtafwa Kikongo e bandi wana na ba minui wana muka futuka na nzona beto mu shoile ya nuzolo kufamuno de la forêt pas petite instruction pas même pas non calmer Lacoste c'est bon ouais rappel bien administration que non Lacoste il faut zonga donc c'est-à-dire il fallait to zonga nanga nga pe na ndimi na zonga nanga mais ko banga Lacoste chanteur Lacoste qui garçon succès Lacoste le quand misé tout ya maison mère ne bande na succès même na vie sociale Bakar Lix banine bande lobi na nga réfléchir na lobi niveau bazo kane na rapport wenge lelo comme na normal po wenge kalezalaka wenge non nazo bulega ka no et pas ya Adolphe kuna na kendaki ba betanga mabe lokole loko mususu nga balandanga na ba pao
na ya lisusu côté pa wera ba robomanga ba promettre nga déjà ba kokatanga lokolo somo et pas ya tata oh nga ba pecho bazo lewe na musique bazo blaguer bango ba vivre musique te biso to betami trop na musique a wengo zo mona tala obi jour na nosaka que non wenge musique à maison mère d'Adolphe de Menguez jour manda che bazo kene massa mami lela tiki information za kopesa lingala bakanja comme kopesa karibu variété bazalaka 3 na ba GR ba die donner ngumba bazako wela ba dimanche lelo moto mosusu ngana nonsa wana na bengsi tous les fans club ya Adolphe Dominguez tokuta na FBI na bandal pour na réunion stratégique to préparer ndenge Adolphe Roya obiga ba 16h wana to mata na pigeon pa Adolphe Gigi Kuyenga moi c'est Adolphe apesa biso $200 poto mela avec Julie Mamboni ba pesa biso Mercedes 500 Adolphe tozoya na ba kosima mulai na yaki nango wana na fier na wuti na TV ko kitaka na kitsa lokolonga libende lekanga a soko zwanga mbele pikola nga na lisu na zolo nga balandanga na terrain municipal wana bandal bazo belelanga kanga moyibie bazo landanga bina ba maître ya wera na lia double moko na mata du colo système un corps plongé dans l'eau donc aussi mais comme le rôle MPC mbango ndenge wana na kenda tina commune eza wenge wenga lelo te wenge koma wenge eza wenge biso na ba wenge tozaki na ba place mso ke ba chele mundelo bino na bino yango balabalo bosuka ka bokata ka kuna te bosuka ka awa biso tant to bandi maison mère to kovana na longue histoire on ezaki conflit on ezaki guerre mais ya lisa lelo te te guerre ezaka susu te lelo guerre komi ba chalelo ba makelele chalelo biso to vana na longue histoire et pas ya José Mobiala petit frère ya Emeneya siège na biso longue histoire to vana wana na kwa ya baoyo isika gouverneur Bible sur le folo wa Zolan Chafu azako vanda wenge jibi bavanda na pharmacie MCT kuna na ngambo okokatsa balabala wana to kende kuna bakobo mayo tozako suka wana to tala na ga koto to tala na ngana musika kaka ngaba période wana vana na bela ki na banda na mola do pona kene fona kota ntiri likolo na matiboy na kimiti kuna donc ezala ki bongo voilà bref wana parcours na ngezaki entre parenthèses na zonga après maison mère na zongi maison mère wana nazaki batutu ba yebike nazaki l'homme le plus proche à Weranson c'est-à-dire mutasuka kabonaka na Weranson na tambola na soko benge même na chomba vonzwaye il faut zwanga na ka petit net à tambola donc di récap na et puis na ki porte parole na ye. Quelques années plus tard, moi, boyoka ni moko ezalaki te ngai na vie nanga gouverneur ni Monib production. En tout cas, c'est kaza nazo senga vraiment nzamba sungaye. Aza yaya nanga makama malamu ezalaka ya mabe ezalaka mais biso ta ba chrétien mabe to bosana na soutenir vraiment nzamba zongisa ye makasi puisque c'est quelqu'un oyopé a aidé biso na moi réflexion na mokili. Aza un peu malade na yebi que non ça va aller 2018 oyo arozala ndenge azalaki na ba santé oyo dérangeait qui était quoi. Après maison mère tellement tombé banaki na Monib Koffi Olomide aye ko contacter nga banda kala kuta zaki soka zoleka na télévision petit nanga Charlie balaka venu na ebité quoi non siko tango to bebani na Monib na ye ko sala déclaration nanga na lobby ke na prendre congé ya wenge maison mère ya ba attribution nanga na wenge maison mère na tika ka simple membre pona ninga na tika nanga ki porte parole pour ce chef na biso ba porte parole zaka Monib biso na ba Papi le Prince ba Gilles Massa ba Ariké Toto donc tozaki moi 4 comme ça tozako lika ba Sankara zaki mingi na poto nake na vanda ina massa moko komone gima to na vanda awa na sima ayo robert que non Charlie en tout cas na ndenge ba makambo eza pour makambo mabe sala ba gitropo nanga ngaba okotela nga na palais kima donc kuluna donc faut ba bomanga na kima palais gima to ndayo robert non Charlie makambo ndenge ezekende boye en réalité il faut kaka okota et pas ya Koffi Olomide pour Koffi Olomide ana besoin na ozela kutu kala mingte na zo benga na mona kango black to payer dendo na avenue Bima awa dendo mo bateka wana toke na sanzete tozo dame dendo na kuanga na butu gima to na bengi Koffi Olomide toza na ye wana tango na passé ka Koffi Olomide boya passé ka Koffi Olomide non papa na charismatique na yebite quoi donc yo veut dire kaka il faut yo na yebise mais ce que to ko sala ni abi non ngana za mopa o mokonzi na kokana makambu tu o ezaka na mokili o bato bamona kana o bato bamona kate mais na vie na ngana zanga kaka yo Charlie balaka donc ce qu'on dit vraiment o ya ko travailler nanga o ko comprendre des valeurs ya musala na yo côté kuna na palais Weranchonique kuna ozalaka na mutuka te ngapse no na carte abi non kaka dimanche soko leki na TV ngana télé na Paris awa na mami lela lobby lundi ozwi voiture
Et puis dimanche on releka na mbongo moko na TV oyo banda koleka ba émission ozona na mbongo ndengo na koleka na TV te. Nathalie Makila nazarana ovena ki 100% wenge quartier la te est-ce que na kokoka yango mena ba minute wana ba menace ezako ya wana j'étais obligé fallait qu'on se protéger et pas Koffi Olomide. Koffi Olomide pa benga tininga et pas massa ne moko na kotanga kombote pona aza mukonzi munene abna mukonzi munene na makambo ya justice atininga et pas na ye mukonzi wana mutaya kozwanga na Elma na kota café Jaïeb na bu na batami na square mutako betelo masolo o ba précision nyos comme ne Papy le Prince. Pour Papy le Prince azabina leki ndanga bena ya motema. C'est vraiment yé, c'est plus qu'un frère, c'est plus qu'un ami donc yé azali ki na tikela libele donc unique meilleur massa nanga yé. Talaka ka Papy le Prince quelques années andima ko longwa maison mère ponanga. Et puis à chaque fois bazako luka basalanga mabeba menacer nga boye Papy le Prince azako ibsanga ke keba vie le ko na palette nga defana wala le Papy le Prince azako fana na veni bima ou bien baoyo comme ça. Na banguelo voilà Papy le Prince avofanda na refaza de fois na parler na ti na kepa ya grand prêtre wana a libéré un grand là na kota ka montate lobi dango na leka na télévision na Caribou Variété pour annoncer que non désormais Charlie Balaka porte-parole privé et personnel de Koffi Olomide mutayambanga sikoyo mami lela siko leta na zone onse wana nga bazako luksanga na ba inspecteur ba mbila banini ko bimaka na zo bima na vidéo émission na Caribou Variété na kati ya RTNC. Na mona kaka 4 ou 6 personnes moko ba vandi wana na comprendre que no bato wana ba yolandanga. Ozo comprendre bato wana ba yolandanga. Ko bima nazo bima kaka boye bato wana. Oh Charlie Balaka yo yaka. Na biyoza mal éduqué porte-parole à Koffi Olomide vraiment obenga yebena Charlie Balaka. Et puis on a dit Djina mukuse buke chenya ou vraiment. L'état nazo gazé mutu wana mutu moko azaki koto na yebaki te. Mamula nga mbata moko na zwa. Tuna ba mami lela bazalaki wana nazwa mbata moko koko ndima kutu te donc mbata ezake sakana na likofi na mulangi nanga koka nazalaka dango na kweya kokweya na kweya kaka wana mutu wana kanisa ki peut-être que no boy na butima na taki kosima mulai ezipi mutu wana zo ya ngulungulu na beta ye mulangi awa mawa trop sikoyo na bani ko kima mbangu na ba garde o bazaka na RTNC ozo comprendre. Avant que tu n'as pas na yebisaki bato wana ke non pour monenga na jipa Koffi Olomide bambila na binga Charlie Balaka trahir o comme pas Koffi ngabi mutu wana zaki mokonzi ya bana mura azaki pe ndeko na biso mombala ngeme trahir ngana biso soki n'explique ba réalité mususu o comprendre te la preuve ane ko monika ndenge na oleka na TV awa o ko mona ngai ko bima na ngai ba ya ko menacer nga kaka awa na RTNC mutu wana ndimaki te. Mais tant qu'on a boli mutona mulengi na bani ko kima siko pa ya commanda pour na libérer ki bango mo systématique pour na bi que soki yini na ye ba protéger nga système ya kapakala ngonzo visuel musika komona na musika na bandi ko kima siko leta nazo kima nazo belela commanda nazo kima na porte ya commanda ba ye wala ngai na masa nga Texas ba Papy le Prince ba yaki na TV na bango na mupanzi na bango bi aleka na ndenge na bango nazo kima moko yaki wana ni atanga double moko ya masculin ya ba double ba féminin ya masculin petit nanga biso to beta mingi na musique ya Congo ozomona to beti pe mingi na lia double ba koelanga bango to na nzoto ko beta ba betinga siko komanda wana na musika amoni siko yonga nazo kima ba betinga bi makambu Charlie alobaki sekeza ya solo aye bakanga bato wana soit disant bazaki soki ba inspecteur ya wapi bakanga bango to baboka bango na libulu moko ezalaka wana nzoka ezalaka boye donc wana eza entre parenthèses kokota na ngai na kati ya quartier latin mais du moins mwana nanga Koffi Olomide oya prometaki nga voiture en réalité ata ezaki nango voiture à danger te mais bimisa mbongo na poche apelanga voiture azako futa ne ngai malgré ko beba na ngana ye wana nde somo wana lelo te wana esika na mona ki pena que non kombo ndoki kuteza bien wana vraiment nazo bombelo biloko mususu po okimanga te prochainement on a besoin nanga to beta après Christelle leki nangai ko kabone ngana Koffi Olomide ya omona kati lelo to katana likasa to solo la kate to yokana kate bon c'est la vie nga naza kapakala ngonzo nga naza chef coutumier puisque
kapakala ngonzo nga nazalaka chef coutumier ya bandundu moni ba chef coutumier tu ya bandundu basangana bapesanga pouvoir wera so nanga to makila moko aza d'abord yaya nanga mumbala omoni biso na bambala tozalaka na bilembo tobenga mumwela yigi donc soki tovani tozolia sakasaka mukeli tobenga ngo madioku tozolia bandindi mikungu babiloko wana tozalaka na babilembo na biso tosalaka ya pouvoir donc nazongela ye oui étant que grand frère mais plus étant que collaborateur puisque aza partenaire nanga nga naza journaliste na Kin 24 télévision c'est-à-dire pour émission nanga bato batala bien il faut na yambaka ba grand comme ba Kofi Olomide ba Weranson ba JB boloka ba Kofi bana ba mso esimbate semena kangamaneti wera soki na kina sala kana émission facilement JB mpiana oui peut-être mikolonde na salina na noté mais nazaka nanga mutu ya bato na préférera na zalaka plus église au milieu du village kolonga nanga Kofi Olomide on a bombé le tolobaka prochainement na yeko décider que non nazonga maison mère na bengi ba papi le prince va négocier de façon que non nazonga maison mère mais na grand boule ndenge masolo et kendeki Charlie l'homme le plus proche de Wera olongo e pa ya Wera qui n'est pas Kofi po seruana Kofi na Wera simbaka te yo moza omona kasoki bibi sa longo e pa ya Kofi aroyamba ngo e pa ya Wera soka longo boye pachanga na zwaka ina saba nzete aw na basaba nzete aw to kima balanda biso kutu to kima je salue maître Boyika c'est-à-dire fierté ya Lemba en tout cas na yoka basango. Bravo, félicitations, voilà quoi, donc félicitations. Et son abisso bana lembezaka kozala na baba rebelle tes mains kozala. Ah bon, c'est ton grand frère. Oh là 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 là, je le salue na presaka makasi mais très bientôt on a comme manager na ye. Na comme manager ne puisque il y a pas de souci. Management ezalaka mutu moko te. Ba manager nde bazalaka s'associer pour un but. C'est-à-dire to ko sosangisa ba idée pour na objectif moko. Vous comprenez? Voilà, on est entre parenthèses pour nous passer un beauté. Bref, kolongwa nanga yepa ya Kofi Olomide na yekosolo na vie nanga Zakari Baba Swe, mutu oya komisanga journaliste. Raison pour laquelle so na kuteni atati lelo na benga ke parrain. Donc on a ebise me vie na kosala émission na bi Charlie. Nga na sala histoire na yipene na présentaka na sala na journaliste na l'équipe ba journaliste tout. Na tangela ngo wapi? Yaka mayele na yo représenter émission. Na luki pe espace na ngai. Na négocié première chaîne na ngezalaki na 2007 6 comme ça na CNTV na préparé ba makambo tout na Zakari binga mona ozala wana pona baptiser émission na bengisi ba mimish base bana maison mère na bengisa ba JB na bengisa ba tutu na yeko benga siko Kofi Olomide na poto po Kofi Olomide ayebisa kinga a ngai nazokosa ba journaliste neti nazozonga maison mère mais nga nazoluka espace pona comme journaliste ozo comprendre Kofi ebenga ke nazozonga maison mère. Samedi na yokomele texto na poto na yebisi lobby na ko sepedition mwana na ngana ko dévoiler 6666 vérité na yo na TV mbala moko Kofi bengi pe batu bo enregistrer ngo boy na boy ba jeje fula mambo batu ba benganga ba masane ba bubule bana ba benganga ba kanisa ke na koleka na télévision pona ko boma Kofi Olomide or nga nazoleka na télévision tant que présentateur émission journaliste émission bandaka ka boye ba jeje fula mambo bazotala nga émission batala présentation Charlie Balaka na va dire ko présenter émission Jeje benga Kofi na poto mais pecho musique pecho na éviter pecho na comme journaliste mon na Zakari Baba Swe Kofi va passer téléphone sur yoki ngana ya misiko Zakari azoloba elongia Charlie Balaka o batutu ba yebi yango sa mutu asikate mais o ya ko meka na Charlie Balaka. Donc ça dit Kofi avait vite compris que nous avons cotéri à Ngaï, na Zakari Baba Swe, bongonde na comme qui journaliste, na tambolmo ba chaîne belé, le na suki na Kin 24 mais entre autres, yo kutanga mingi na mile musique, naza conseiller spécial à Weranson, naza manager ya Montana, naza manager à Lacoste, na travaille presque na ba musique, naza manager à Doudouko pana Braza, naza représentant ya maison Lechok Production, ya Afrique du Sud Awa, naza bref opérateur culturel donc présentation nanga moulayi mukuse mais yango wana. Merci Charlie Balaka, merci Nabino Sovozil Bakoya Nabiso, merci à Papine Zola Meso propriétaire privé, merci Nayo, merci à Billy Koulouma, mon cousin, vous connaissez pas condoléances Nayo, tout sa grand frère Nayo. Alors Charlie Balaka, moi mon bilan il y a année 2017 dans le monde musical. Koto Boé, Koto Moto en tant qu'expert en musique bilan étant que expert il y a musique à Congo et puis impresario de musiciens congolais
Bila ya musique ya République démocratique du Congo na année 2017, je dirais bien que non, et marché à mine pas, et marché ndambo, mine pas c'est-à-dire mouké, à mine pas, et marché penza super t, marché p zéro t, puisqu'il y a quelques-uns au basali vraiment fierté à musique na biso, na libanda, n'est fali pour pas. Fali Poupa, c'est vraiment la fierté, il y a musique, il y a musique locale, il y a niveau national et international, voire même mondial, puisque qu'on le dise que non, Fali Poupa, azo comme sa musique, il y a musique, et si kata kulu to moko peut-être à commandant nous tient. Fali Poupa, qui n'a pas Grammy Award, qui n'a pas place moko boye, oyo ezala batu nyoso ba banda musique avant hier, sans pourtant tanga ba combo, ba komate. Et puis Fali Poupa a modernisé musique. À moderniser musique quand les alaka pour bête yango il faut que mais fallait pour quoi il concert à Senglé à bête. Voilà, je dirais bien que non bilan eza ameni pas et marchait bien mais exception ça n'a fallu pour pas a fait des exploits et continue toujours à faire des exploits. Il faut applaudir, il faut tout à la sincère. Moi je le parle non étant que montu à XY. Vous comprendre Christelle osa concert nanga, osa leki nanga na ndenga famille. Au monde musique à Congo oyotu kati libanda butu moyi pasi bisengo nango ezaripa nanga awa balakation nayebi ba musiciens tout ya Congo bango tout ndenge ba petit nanga tous les musiciens Congo ba petit nanga ba musiciens Congo tout ozomona ba masalanga ba musiciens Congo tout ba vie nanga ba bana nanga raison pour laquelle ba benga nga impresario c'est-à-dire moto azora musicien de neya a commissaire musicien baza ebele balisa bana onga na zo na matisa to solango prochainement. Alors répondre à Batuloko la Clan Wenge. Clan Wenge, tout le monde peut hériter Watanabe malgré toute musique et être soutenu na poto a signé qui quand même Paris. Bravo pour commenter na niveau Olympia. À répéter na Olympia. Mais sauf que ya mona biso que musique na biso marché à mine pas cause fondamentale les a bande qu'on a biso ba combattant ba circuler ba musicien. Raison pour laquelle ce côté ba musicien lelo qui musicien c'est à la société stéma c'est à la société poto de pesa ka stéma na ba musicien alors que ne poto musicien mo za bongo zo ki so ki ba wapi aki azu moi vrai chéri na minute mukia ilamba solo azongika échangeaka mais lelo il faut que neka mbanda ko luki mungusu mbembe ou bien okeba Congo luki kwanga safu okeba ndundu mais justement ta bakene ba Côte d'Ivoire mende Europe eza plaque tournante ya musique sur le plan mondial eza ba Kenya te eza ba Angola te donc Europe nde eza plaque tournante ya musique raison pour laquelle la musique marche bien te Clan Wenge ça pas tenir. Je vais bien dans l'année où il y a qui ba générique et ça qui m'a bêté mais sauf que non promotion nango ezaki assuré te bien biso je vais bien il faut se mettre wana za conseil na zo bango pendant que non en tout cas ba fanatique ya papa chéri bo pesa papa chéri ba bo motiver vraiment azala na contact abatu aza vie na nga vie na biso piano mais azana défaut moko alinga contact na batu te tu peux appeler JB aujourd'hui appeler son numéro na ozo ayete or ba contact ba makamu nyonso batu bazana besoin ko aider moyen ko joindre ezaka ka téléphone ezako kutana naye okoke même na répétition naye au mona azo répéter kuna awa maître kuna maître c'est pas bon azala ka ne muto abatu ozo comprendre donc album nezaki bien te mais ouais rançon aussi oh et batu na doute que ce 7 jours de la semaine ko bima to na doute nango mais ebimi il y a des sous-sautés à Tchèba poison, boyna boy, batina, soma bamboa, babilo mokandengewana, mais aïe album naïe du moins, tozoyoka zengaloke, tout tozoyoka DJ, tozoyoka des génériques, quelques 3-4 chansons déjà, et ce album déjà, ce qui a manqué yokani, et ça bien. Héritier les kinabiso, wanaza petit nabiso penda donc ya motema donc K2 ya Wenge. Abimisa album nae mes chansons BM c'est la chanson populaire et du trophée ozo comprendre ça dit nzembo wana moko kaka épisonné album mobimba Ferrego la Kofi Olomide conflit Kofi Ferrego là ngana zo trouver ngo c'est vraiment banalité. C'est vraiment banalité. Dans le sens que nous avons développé le loté puisque c'est vraiment toute une émission. Hein, toute une émission. Mais je demanderai à Kofi Olomide, mon fils, toi Kofi Olomide, si tu me suis, essaye de réparer avec Ferrego là.
essaie de réparer avec Ferrego là. Osa ko mériter quel que soit ma mission que soit na bango discuter na bango, tu discutes avec Ferre. Non. Ferre azalaka mwana musala na ye lokola nga Charlie. Et puis Ferre c'est le seul et unique musicien au yakota quartier latin à ma présence à soi mbongo ebele. Et pas ya Koffi Olomide. Koffi Olomide donc azalaki vraiment donc fanatique ya Ferre. On se comprendre. Donc il doit réparer à Ferre. Wana na lobeli Koffi Olomide. Mais pour na Ferrego là, je dirais que non. Masananga Kanchuele, oyebi. Tu dois arranger avec ton ancien patron. Ce que tu as fait là, c'est de l'indiscipline. Ferre ne peut pas insulter Koffi Olomide. Vous comprenez? C'est de l'ingratitude ce que Ferre a fait là. Donc, Bango Mibali, on a dit que nous redéveloppons prochainement, mais ils doivent trouver un terrain d'entente. Conflit à ma porte-parole, les ici, guerre et de Wenge. Côté Blanchard Moussaka, côté Papi, le prince, Bafinga, puis Roger, Moussaka, Sankara, donc nous sommes en 2017. Bango Nyos, Roger Ngando, Sankara de Compte, Blanchard Moussaka, Papi le prince, puis Roger, ce sont des impolis. Comment? Je te dis la vérité. Beaucoup, jamais Roger Ngando, Moussaka, au rôle de Mabé Yahweh rançon dans la télévision. Au moment de réconciliation, c'est ça la main. Wenge ezakana constitution nango article 15-14 ya Wenge ya constitution Wenge et lobby ya code Wenge et lobby que non ceux qui jibé mpia na basali réconciliation na ranson ata guerrier lisusu ekosimba te. Donc ça dit oyo bazo sala wana ba porte-parole ba Papi le prince ba Roger bazo sala ce sont des distractions bazo lokande buzz. Vous comprendre pourquoi pas jibé mpia na mo bazo lobayango. Pourquoi pas rançonner mon razolo bango? Pourquoi pas musicien je vais le bangoté? Pourquoi pas musicien razolo bangoté? Bana maïwana donc encore une fois on a vu que non, ce sont des impolis. Bazako créer impolitesse vis-à-vis de patron na bango. Il y a pas longtemps, on a vu rançon nanda ya Jibé Mpiana na anniversaire à Daïda. Biso to zakine événement wana, Badolfo bazalaki wana. Il y a pas longtemps, a invité ki Jibé na Inter, yo zakana ba concert wana. Vous comprenez? J'ai bien au total dernièrement où on a parlé où Sonic. C'est déjà la réconciliation. Dislocation il y a plus de 20 ans. Ça ne peut pas continuer. Continuer caractère. Vous comprenez? Tous os 5 ans que non. Bravo. 7 jours de la semaine et c'est lui. Jibé Mpiana doit faire la prise de conscience à la déterminer. Balle de match album netango Bima et Simba. Jibé est un vrai musicien. Boga rabina bien yemba bien aïma bien. Défone moko rareté azana bolembu ya musique. Il faut alla mukaka. Il faut amonanaka. Akomi déjà mukola dukaka kateke non. Couleur zalaka ka pembe ya mili kikaka bomo fudete. Donc c'est-à-dire il faut que makamona abimaka en contact avec batu. Oso comprendre ceux qui batu na ba Roger Ngando banana watu ba lobela te vient na piano ngana zo belo siko etanke petit na bino ya Wenge musique BCBG tout terrain 4x4 Charlie Balaka boako bien roi de son installateur na bino. Vieux album na yo zala déterminé et bima et accroché. Pour ceux qui album ya Jibé Mpiana o ya ko bimsa et simité. Beaucoup de bien. Voilà, merci. Et donc, comme vraiment la souka, il y a émission de Bisso, Charlie Balaka, introduction, Torosasko, tant vraiment à Kosolongo bien posé, na promettre bien déjà posé la calamité, Charlie Balaka, Robin, sa vérité, au nom de Boyokate, par rapport à Bolunginae, pas Kofi, par rapport à Kolunganae, maison mère, Kokene Kozonga. Na Zaiko pe famille Adel masolo ya lengos bir petit alengi lenga ya lengos ezaranga tena nenga blague te omoni to sali Zaiko to sali te basala po ngana zala kite ngana mwana muke makasi Zaiko famille Adel Zaiko tango kabani nyoka longa kenda presque na orchestre muke orchestre munene tikala kande na famille Adel soko zui na solo Beniko Popolipo vient nga avedi la poison petit poisson na solo to zaki na Max to zalaki na Jimmy Yaba to zalaki na Yvon Kabamba Fuma Rochoro na drum tozalaki na Petit Cachet tozalaki na Bakunde Ilo Pablo tozalaki na Rogers na Mbunda tozalaki na Manjeku ozo comprendre na piano tozalaki na José piano na chant tozalaki na Lenga JP Bousse Bimi Ombale Jomo Pla Mbuta Machaka de Pe Ayaki ozo comprendre petit na ba animation tozalaki na le plus grand Atalaku numéro 1 à Congo. Il y a bébé Atalaku. Motasala Atalaku. Atala.
bébé atala kwazalaki wana na Marius masalanga Marius mwana kingasani en tout cas na luka masa wana trop vraiment donc azaki na masa nanga penda donc à des fois tellement ngana zaka na installateur mais nazaka pe danseur danse moko eza wana donc na expliquer prochainement kingam na pesa ba pa wana donc ozo mona que non prochainement to planifier ngo bien to luka sujet par sujet to solo la bien pour na bato bazota la biso et ça la bango bien. Voilà, merci Charlie Balaka, merci na disponibilité na éviter que na que moi il ba moko na ba fanya so balingaka surtout Charlie Balaka pe balingaka bonne musique bazolanda o souhaiter bon paiement 3 personnes voilà nous va meilleur parce que vraiment to comme na souka peut clôturer déjà année 2017. Alors na kopé ça merci na bango nyoso nga en réalité vena bana poto on a eu peut-être ba massa na kaka bilonde boye ba bango donc ba o ba ko benga ngande peut-être redévelopper connaissance mais massa na Gauthier mascotte Ani Dembo Dembela mwana Bruxelles mamikolo aza awa Ani Dembo aza awa Gisèle Nzinga na pesio mbote tabufatu bienvenue yanga na Paris petit frère nanga propre na bandeko nanga nyoso bana mikili ba maïda ba maleki nanga ba petite sœur Zelia bango tout na pesi bango mbote mais ce que o yazana besoin ya contact nanga pour idée pour na lisolo pour na solidarité pour na connaissance a benga ming na WhatsApp plus 243 89 64 10 901 plus 243 89 64 10 901 donc c'est-à-dire 901 numéro nanga yangwana na lingi bino makasi ozaki introduction prochainement to banoko développer sujet oyo na koloba na ko bomba te na koloba ba vérité tout puisque ça vaut la peine de vendre histoire na biso to vivant yango. Merci, je te remercie beaucoup. Allez bisous. Merci mon grand frère Charlie Balaka vraiment bozongo toujours avoir en exclusivité na c'est LUCV histoire nyonso depuis bana merci na bino so bozi libakola na biso merci à ZBD Makaya balobi Congo Flamde Makambu Junior Moyowa bu PSB na modi bino nyonso boza awa ba meilleur ve na bino meilleur ve na grand frère nga ba BRM to ça la fierté ya famille na biso fierté ya ba kwa longe mobimba Gelor Gege Kalala merci na yo. Merci na Papinzola mais son propriété privée merci na yo merci na Chimène Kala, merci à Judith Ngoy Mosa Pembe, merci à Adieu Diogène Genève Mumba, sans oublier Gabi Panzo, le boss de boss, Joël Noël Nayo, Joël Noël à Michel Levo, le grand saoudien, l'impresario Claude Lombasi, Joël Noël Nayo, Joël Noël à Bilonio sont vraiment beaux à Ibele, Carmel, O, Mokarma Kitamba, la Mona Lemba, Solo Tona Kazalemba, ma Bélé Nayo, de Parigo, merci Nayo, merci, beaux vraiment Ebele, tout coûter. Le prochain numéro de l'émission Nabiso, d'ici là, portez-vous bien. Matiti mbele na kabeli ya forêt équatoriale saki bolingo ezalaki ata maye mbele na sambeli ata fleuve ya Congo sheri eske okokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC impossible insalamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala Buya Mayola Ashiro Chamala Odon Pambu London Gelore Mpanga na salula na ye bilele na babiju seri na ngai alula na ye bazikiziki na banyominyomi matula mpaka ye Oxon Madera Bosco Boble Tati Tigana Tigana Zureta Gilare Doper Triple Beti Petwene Naponi yo Zala Monitara Motuka Bolingo Apamwa lolenge ya kokumbela bolingo Pandana devant marche arrière te na vitesse ya sukai Moko l'examen ya bongo totala soki na ko échoué
bozwa na bino bomengo botikela ngai yeye soki bopiminga mai ya komela bopesa ata kongo bololo nakomela yango sans hésitation mpo na bolingo ya nzwalas j'aime mon amour pour l'amour j'aime nzwalas pour la vie Mamadou Arisho ebia taki moto abungisi mbango elekaka nango oyo abungisi diama elekaka nango moto abungisi motuka elekaka nango oyo akufeli moto ke souffrance moto azangi bolingo susi mpasi na motema Jacques Nzanga yeyeye